ndeko na nga mbote na bino oka lisolo ndeko mwasi apesinga. Elle m'a dit Mouna, j'ai fait une rencontre na monsieur aza chauffeur à bus aza mobali kitoko tosololi, ça fait 1 mois de relation là tokoma notre 2e mois tutanaki na période à fête en décembre et là donc là on va dire ça fait 2 mois qu'on se fréquente. Et autour de moi, les personnes me disent fais attention, hein, toutes les personnes qui ont en fait un métier public fort, mais ils sont un peu frivoles, quoi, en fait. Ngana lobi bon, bandeko nanga, c'est vrai qu'on dit souvent bateau bazana ba uniforme, ba mbila, ba pilote, ba soldat, bazalaka apparemment sérieuxté. Mais wana ezali les racontars papa parce que bambila ngo basoldat ngo bazala mpe na basi na bango autant bakendaka na front tomonaka mpe basi na bango bazelaka bango bana na bango bazelaka bango. Donc mpo na nga ndeko mwasi continue histoire na yo, ne t'arrête pas na bato balobaki boyeboye na boye yo landa intuition na yo, landa vie na yo. Chauffeur à bus aza mpe na droit azala na bonheur na ye, aza mpe na droit azala na mwasi na ye, aza mpe na droit à créer à fonder famille na ye, elobi nango eloko te. Relation misusu soko ebandi c'est mieux o alerter bato proche tala boye donc mosusu ba aider yo. Mais kaka rester sur un métier, on dit souvent la Bible ne fait pas le moine, ne faut pas totikala toujours na ba bondi ba raconta mutu alobi boye ekomami nulle part na Nzambe. Et voilà, donc pour Nanga, c'est mieux à trouver bonheur, à trouver par nae, à étudier, à l'un des relations. On a conseillé plutôt des cas moi si l'un la relation na malé, ce comment les a bien continuer. Voilà, koyo kate pour batbalobi, ok, ba chauffeur à bus, ba chauffeur boy, ba soldat boy, na bazarami lasso. Pour Nanga, na mon appel ba divorce mingi. Bamibali on bazaki ni ba chauffeur à bus ni ba soldat bazaki métier moko tom sous un métier normal tom sous vendeur tom sous mutasala na bâtiment mais on a autres compétences peut vigile à autres compétences. Donc on a le métier ne détermine pas si la personne est fidèle ou infidèle. Ça en bas commentaire qu'est-ce que vous en pensez de comment si poursuivre une relation na yo ina ba relation pe mususu ki bandi kangana monoko sambela tia pena nzambe liboso soki omoni ezo avancer osengisi ko moi bato baza mature basunga o mpona relation oyo esanga bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Je vous dis à bientôt.